Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, un grand merci. Nabino Nyonstu Bozo, na Nabiso de partout. Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezofuta, Simona Otoya Kolopake, Nzamba, Boto, Kwaye. Biso soit finalement, ça se biso Elongo, na pasteur, Feza Missi, à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich, na Philo Mukwaya, Motema Yabivens, de depuis Londres, Pena Maman Gisèle, Louke, le Motema Papa, Emmanuel, na Boston. Maman Mamimbunga depuis la Suisse, Zama Lola, Amona, Amona, la humble servante de l'éternel, Maman, prophétesse Sansi Kimbangu depuis Allemagne, de l'église Sycomore de Vie. Voilà, Bonzambe, na Bonzambe. Lola Ezofuta, Simana Otoya Kolobake Nzama Boto Kwaye Wapi. Bien aimé dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez de partout, livre déjà commis et dans la Kinshasa, livre il y a papa Nabiso pasteur Charles Bostra Bame Colombe de Mopanga. Donc livre Yangwana. Binoba Oyo Boba Benga Biso papa livre et enfin livre eye livre mususu eye ezebele so ozana poussé à 5 10 20 benga biso okozwa livre no sans problème livre ya pasteur Charles Bostra Bameko l'homme de Mopanga, la bataille de Gabaon. Donc les 10 prières pour une victoire sur les adversaires. Livre déjà commis na Kinshasa benga okozwango avec toute facilité. Voilà, toujours na cadre ya kokisaki bonzame pe ya ko informer bino nazanga mon côté bien aimé le tokolobani tokokisa maloba ki bonzame na maloba elongo na pasteur et na frère Max Mbenga. Shalom papa. Shalom de Calvin, shalom na libota bana nzambe. Et ça li penza parce qu'il y a une année pas posé to kutana te to le capé na médiaté à un moment moni ngana zana tous un travail social par grâce de Dieu tous kamba orphelinat partage ton pain avec celui qui a faim et na mona kabatu belé lelo batondi na média kaka pona musala oyo koloba loba ba msu baza pe atana ba orphelinat ngote et comme le col la cop pona bango et comme le col la moi business pona bango alonga na komo yo ka soni ko yako lekaka kolobaka kobanga ete ba kotia biso tout parce qu'on a même sac. Voilà pourquoi nenga penza koleka mingi te nenga kolika chez ces massi Saint-Esprit convaincre nga et qui a message ya ko édifier libota bana nzambe na lekepi ezalaki ba moment yo j'étais en train aussi de rédiger mon mémoire akanisi na profiter pour la représenter yango na libota bana nzambe. Voilà donc ndia na lobi nazai kutanga musala o ya orphelinat babenga kango travail social. À Ramboka Ramso Congo, nous avons toute une institution qui forme des assistants sociaux. Mais ici, na baou bazana poto babi importance à travail social, babi valeur et assistance sociale. Voilà où ils ont mémoire nangai. Oyo naebaki na ko présenter pour l'obtention il y a diplôme nanga en travail social na défendant ki yango et nzamba sa kinga ko ngolu plutôt nzamba sa lenga ngolu naebaki ko zwa grande distinction tant on a défendu qui mémoire nanga oyo et puis je l'avais défendu à un moment où j'étais vraiment malade mais Dieu m'avait soutenu donc j'ai eu la mention grande distinction quand je défendais ces mémoires où on avait presque orphelinat partage ton pain avec accompagnement et réception sociale des enfants en situation difficile par l'ONG partage ton pain avec celui qui a faim. Donc voilà un peu Nenga Kilelo m'a présenté officiellement ce travail scientifique auto-réalisé dans Combo ya orphelinat partage ton pain avec celui qui a faim. Nous avons une grande distinction et tant que Sangi si ba poignonso nabaki na kuzwa distinction et d'ailleurs Mikoloti Kolika na kotaki requête nanga demande assistana au niveau Institut national de travail social et sous nzamba songi biso par sa grâce Mikoloza ko esimo tant mususu na kozala retenu comme maintenant moulakisi comme assistant au niveau ya Institut national de travail social eux ils allaient conformer assistants sociaux. Voilà pourquoi il est important la bandeko ba bengami na musala o batanga classe. La Bible dit ajouter à la fois la connaissance. Les loba déviation ils allaient belé. Tout ça collé la bateau commission local la COP local la business pourquoi mais les gens ne sont pas instruits.
bayebi te basalaka mosala ndenge nini bato bememi na poto abengana ndeko Max songanga na statut règlement d'ordre interne ndeko Max boye MC apesi vision expliquer vision mais eza mwa moke mais à cause ya baconnaissance oyo nzambe apesi biso obeki kofungola ye omona bi wow e bato ebele bazopambwama na mosala oyo yango mona baoyo bayaka kotala biso na niveau orphelinat partage ton père mingi bandimaka te ke ezali orphelinat bamosusu bakanisaka bozwi bana bosangisi comme ça se passe à Kinshasa mais bao bayaka nde loyi bandimaka te tanga une fois deux fois trois fois quatre fois monika ce sont les mêmes enfants et bato ekamwisaka bango bamba te na mutu ya bato soki mwana aza na orphelinat il faut azala salité il faut azala mbindo atangaka te donc so omoni posa même ya koyamba ye ezali te. Alors par la grâce de Dieu nous avons voulu désillusionner les choses, désillusionner les gens, faire des choses autrement et ceux qui viennent nous voir bazo pambola nzambe okuta tout le monde va à l'école tosali émission lelo boye mwana biso akade wana trésor ana 5 ans na ya Christine annonce au côté 6e des humanités, tout le monde va à l'école et ce côté na ba chambre okuta chambre nyonso eza na poste téléviseur ba mbeto ya kitoko to bunda pour que bana balala bien bana balia bien soki ya beli to memaye na l'hôpital et Minerval to futaka lokola bato nyonso bazali ko futa pona nini pona ko éviter discrimination pona ko éviter frustration. Mais dans d'autres structures, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les gens portent de bien, apportent des histoires, ils ont profité na bango moko. Et baza kolinga kotika bana na salité, kotika bana na mbindo pour que batwayo ke la bango mawa. Alors biso tozi mo malchance mo que bato belé balinga bato belé basungaka penza biso lisusu te pona nini baba ko orphelinat ba frère Max kuna bana bazalaka bien kuna de libabe na biso ezali wana libabe ezali ke ceux qui bovandi sur orphelinat et comme propre kitoko bato bakosunga lisusu te abtoke na biso ailleurs oh bisika bazokende wana bato pe bazopambola bango koleka parfois ya biso mais nous avons mis du sérieux donc autant que la classe t'as défendre de mémoire devant des éminents professeurs babino Max papa travaille au sali to peso grande distinction tu vois to zimaye le wana o to tangi la classe to memia mon orphelinat et lelo par la grâce de Dieu orphelinat zo kambama na congolais mwana mboka eza parmi les orphelinat modèle o bakunzi bazo sepe bato mais malheureusement to zo penda lisungite lusungi penda te pona nini puisque ton ndimi kobongisa yango ton ndimi kotia bana ba conditions bien oh ailleurs on leur donne des moyens ba semo les oya ba sucre zoya mais otekama bilambe zotekama batie bana na otobenga na kimongo bana kana meduela bilamba pas pourquoi ba yoke ba imawe bano mawe comme ça ba kabela ba nous avons dit non Moutaka bela biso te pona amondi bana na medjel non on a dit non est-ce que bana wana ba kese na bano o biso to boti ce sont les mêmes enfants bano bazana orphelinat ba kana ndako nanga bandaka ba collaborateur na biso toi même à plusieurs reprises tu as été à l'orphelinat tu as vu ba conditions bana bazova on n'a pas des millions mais si nous avons $100 donc on a de totali quel est le besoin zanine tout fout à Minerval, tout baksa loso, tout ça la boue. Donc voilà un peu de konanga Alvin Beya. On a eu kolobaïte, batouakanisa to bongate. Mais nous avons voulu mettre des séries et puis to boy kopé sa image à mabé. Moi je suis formé assistant social. Et baning ba hôtel orphelinat de ko atangi dans la classe, bakuta tchanga tchengo vous la Sony. Et nous demandons aussi aux amis. Et l'eau qu'on est à la copte, il y a un média mingité. Moussale les à la copte et à la business, nous rendons compte devant Dieu. Cop comment? Bah, monsieur, comme ils sont au cop ou comment? Quand je dis cop, il y a des gens, les lobes, ça la paix d'orphelinat, et ça vision T. Ndambe pas bengi est vision T. Peut-être que il y a une ouverture.
ayebi comment ayiko bimisa mbongo ayebi ba entrer koto ba mbongo bima tika na sana ngo orphelina tozomona pe le enoke na motema rosalisa bana te na motema rosalisa yebi ne ka couverture koto ba mbongo bimaka suna seli lettre suna ziba photo imana tiso eska songolo pakala mo ba mbongo koya tikanga pe na sala et ba msuba seli le no zomona Kinshasa d'ailleurs avant to ba émission yoki Kabelo orphelin oui c'est son orphelin orphelin là que 500 on expose même les enfants na babis na zo na babis para bazota mona bana mikazo la babis bazotea Kabelo non papa bana wana bazana besoin pe ya dignité na bango baza mabe wade zali mabe ya ko exposer bana ya ko tambolaka mokolo na mokolo ya ko sengaka pona bango na veni nanga chaque jour tongo midi pourquoi bat baza ko leka pona ko senga ko exposer bana ta ba photo ya bana par rapport à éthique, par rapport à déontologie, et longo bani penzate. Et moi je comprends que musalo, sozo salango malame que nzamba benga yo, bisoto viva yango. Bon, mon après sous bofane boti 18h loka rouler zate. Au moins que 18h30 de comment quoi ah na ki bo esprit et tinga mal à l'aise na tika contribution nanga. Tapso nzamba osema de comment pe na poto ah de comax. Est-ce que fait ndengo za na bezala kaka? Même si on a l'équipe la TVT Zalaka, en tout cas, Zamba Tininga attira un mouton, on a foutu la bilonda kumbala. Vous comprenez qu'il y a exposé à Bana, et puis c'est comme le coup la COP, mais Bana n'a pas diminué, mais ils ont ça la même souni. Et c'est ici l'occasion, il y a qu'à interpeller le gouvernement congolais, il y a qu'à foutre la miso, à comme à capé la bisikara, n'a n'a bien la boum, n'a bien la selembao. Bato bazala bon felinango ezalaka te so boyika mutu moko akoya bazusi bana basangisi tu vois endeko mosusu na poto ayiki na bilamba na ye apesa ye kopesa abina se prendre na bato quelques jours après abibon na ye na besoin les toli susu na bana mais boletisa bango kaka bilambo nga na yaki na bon wale pas non et pas dans c'est gameka ki o te pas dans gaité koto bande ko papa soko biso so tiki eloko na yo okuta on amona okuta yango mais ce qui te se rendre compte par exemple que non na moi mutu so yeni lamba sinon ton monde puisque tu partages ton pain avec celui qui a faim eux personne to moi qui lamba oyo et kokabana awate na yiko pesa ngo na collaborateur so to pesa peine d'orphelinat misusu to kenda pe ba oma via to ke ko pambola bato mususu ah bon biso sala bongo donc dans orphelinat ozo ke ko pambola ba misusu oui la particularité na biso zali tozali partage ton pain avec celui qui a faim c'est-à-dire que tosunga kapé ni tozana na quartier ska tozali bato belé ba rapper au senga biso quand on est convaincu et que mutoyo et même sa maman veuve muto vraiment que nécessité zali c'est un collaborateur nanga bobo sanate tozali partage ton pain avec celui qui a faim mbale belé to bimisi bato na hôpital mbale belé to sala action mais to lingi ezala médiatiser te to sala action ba oma vieya to kendaka ezana bana mususu o biso pe na niveau partage ton pain tozo kozwa bango pe toujours scolariser bango, toujours prendre bango en charge. Donc bazali tout le monde n'est pas moi na toi à 5 ans qu'on vend à naté et ça ba famille te dit que moi nous azali orphelin mais pas na biso tom totali par rapport à un certain nombre de paramètres to lobinini et pas na biso aussi mbaté mais to kenda to même magali sungi to landela ke na classe soki bilambeza to tindeli epé to il y a des familles comme ça yo to zali ko sunga ba do musala oyo to sala ngo malamu et mukona suka nzamba ko sala nini ako sambisa biso et nous bénissons l'Éternel en 2023 c'est aussi l'occasion de Calvin avec ta permission et on peut ça merci na bana nzambe belé bazana poto bon bazana Kinshasa commençant par toi-même si l'on a yebani na poto c'est à cause de toi tu m'as accepté vieux au sala musala bien vieux koleka vieux koloba ngala lingana ngaba média te po na mona que travail social na média non yaka koleka et lelo par grâce de Dieu il y a des gens qui nous acceptent il y a des gens qui nous ont fait confiance à partir na yo bino tout na pesi bino merci bo sungi biso makasi ni tete appui na bino boye ba ete musole c'est ko kufa mais bolembate ce n'est pas facile
surtout que biso orphelin ezali style maison orphelin kana kombo mais c'est une maison ndenge ndako no eza ndenge ndako na biso eza ndenge aye ezali tokenda ba réunion de parents mwana ye total niveau na ye neti mwana moko ayaki total niveau ne yesimba te totie na menuiserie totalaka niveau ya bana. Donc merci beaucoup, vous avez été nombreux à nous soutenir. Bon l'embaté, n'attendez pas que l'on relique à la TV pour nous loba. L'orphelin partage ton pas avec celui qui a fait Ezali peut Ozali, je ne suis qu'un instrument que Dieu s'est choisi pour nous savoir que bozana bana au bisoto loko ba sinzili tozali kobatela. Na profiter également sous nzamba simi motema na yo. Le numéro na biso yangwana oikosunga surtout pour le moment difficulté ezali ya mimamba classe pendant chose des enfants Minerva les appenda c'est pas facile mais si nous avons simbi mutema na ok olingo soutenir classe ya bana o kolia na bango kolata na bango n'attendons pas seulement Noël na bonane après Noël na bonane la vie continue sengi balata na 2000 na bonane tu ne te perdre moi na moko mona na bela donc elle est la fille bonheur elle était mourante mais Nzambe a sécussié, Nzambe a sungi à cause de sungi na bino ba prière, toyi na centre hospitalier à Mwamba, à l'année ba traitement na ndenge longobane. Na profité également na micro pour na ko interpeller ba parents. Tozoki mwana moko bana mi bale ba ina balabala. Pour nga ça évangélisation. Dans l'assistance sociale reconnue dans l'État congolais, dans cette évangélisation na butu na ti couper nanga, na ti li papa, na s'identifier na bana wana. Mais il y a des choses que nous avons parents batebele bazolu kwa kobota. Mais binu nzamba sa binu ngulu, bosa la keba na bana. Bosa la keba na bana. Biso to sala ka ba entretien na suko yuki makambu ya bana. Neti bana moko mi bale na soki bango na bibwa. Quand la cas d'évangélisation ko sona bana papa na maman bakabwani siko papa aye papa na maman bakabwani papa o aye kuna papa de maman azui mobali mususu et mobali wana aye na bana na maman lobi no bana no boise pa na ngate maintenant siko maman pasa nini aye na bana na libala mobala wi comme boye ki bana nga bana no pe awate o bana ya maman tata kufa bana basali 3 ans na balabala maman pona ko protéger libala na ye maman pona ko protéger libala na ye andime sacrifier bana na ye bakota na balabala et nazwa bana wana so tali bango ne bazalaki lokola fulu solo mbindo minu très jeune 3 ans bana bayi na balabala maman andimi ko sacrifier bana balabala pona libala na ye mais loso la yakso bana wana ndo Calvin undimata ke bano bote na balabala bazolala na bibwa na balabala minu jaune salité lelo bazepa na biso soki na lakiso ba photo bana wana mais non ça comme la vie et la mort bana bazotanga Christian Emmanuel bazotanga classe des enfants intelligents qui vous parlent un bon français. Donc nakanisi bana mususu nazana bango misato baboti bakufi famille ebotoli biloko bana bakoti balabala so tali bana na basi kitoko wapi moko nakuta bandi korege epa na biso tali mwana okakole na nini donc bandeko bino bobotolaka bana likambo bobotolaka biloko ya bana à la mort de parents bo continuer kosala yango donc lelo nazali fier ya koremercier bandeko mpona mosato osa elongo na bino na nzela na bino nzambe a changé bavie ya bana wana bana et puis en est instauré système en français. C'est-à-dire que la langue française est devenue comme étant un moyen de communication. Nous avons imposé aux enfants de pouvoir s'exprimer en français. Mais nous ne que Sengo. Nous bénissons l'Éternel. Voilà un peu bilan pour nous, très positif. Tolingabana. Tout ça, ils n'ont pas demandé de venir au monde. Mais lorsqu'ils sont là, Tolingabango, dans l'État congolais, ce salanga peut passer. Vous savez que le travail que nous faisons en principe est à l'État congolais. Mais l'État congolais ne nous soutient pas.
ba créer l'orphelinat bango fictif ya lukuta o bazola ka bambongo bazotinga bango ba subvention mais ceux qui font du bon travail papa bozolo kota bozolo n'est pas soutenu par l'état congolais vraiment yo ok tu otangeli yango na ebité papa onyo mais on a niveau ni parce que mi pesi na yango ok otangeli yango aux diplôme na yango différence mo beze entre na ba ofélina mususu na ebité. Non mais non, Ndeko Alvin, regarde le travail que tu fais aujourd'hui. T'as n'enzamba comme qu'on fait voyager à travers le monde. Et ça tu as persévéré. Et puis le long moussalo ndimami na batamukili. Et voilà aujourd'hui tu sillonnes le monde. Le tout est dépendant nini na sérieux na moussala. Le travail social est ça d'abord. Biso to comprendre le lot que avec vocation nzamba bingi biso na musalo depuis kala to déjà na ba travail social nga no héberger bato na ndako na biso na kisu na zumu eloko na okabwana baninga no sesa baninga na yeba kite oh Dieu nous avait déjà appelé dans cette œuvre là dans ce travail et tant to yepé biso to tikala kozana posa ko sala orphelinat te na bombala mais posa biso zalaki to zumu eloko toke kopesa bandeko toke kosunga ba structure to ba orphelinat oyo ezali déjà coexister mais on s'était rendu compte que bana baiki pendant ko jouer te ko profiter te na biloko to na kopesa talatina o biso tozoki décision ko ça l'orphelinat et d'ailleurs lorsque nous avons décidé pour ko ça l'orphelinat il y a une maman de son propre gré a obtenu son bon. Et tant que nous avons tout ça l'orphelinat. Donc, nous avons fait un changa changa. Nous avons fait en ouverture. Nous avons fait quelque part, nous avons fait un dossier aux ambongo. Non, non, nous avons échoué. Nous avons vocal. C'est un ministère. On s'en pesibiso. Moi, j'aime ce travail. J'aime ces enfants. En tout cas, si on a moni natala kandenge bayaki, nandenza makomisi bango lilo. Noka ke sengo makasi. Un moment ba kapé pa nanga ba weekend, to lali na bango. Tolia, oui ba kapé ba weekend. Ko na ba ofélinga muso ba traiter bango boyeta hein. Oui, eux dépendent de la vision. On va pas ba yebi même na niveau parce ba yebi ba weekend. Même si nous avons 3 baillés. Ce sont les enfants que Dieu nous a imposés. Mais les autres qui c'est déjà la famille la sina sangisa bango na bevenement minene bana nga bakendaka na ba weekend bana na ya orphelinat bayaka na ndaku tovani na bango net toujours un match to la ba total na zoki ba garçon na mona ambiance na jour un match na zoki ba garçon ba ya penda boy tovani to la na bango musu moko ya esengo wana tovani na bango to tozolia papa et puis na zoki so likam na bike kindoki zalaka mais ba pasteur belé ba conseiller bana na makambo. OK. Je vous dis la vérité. Ça je te dis vrai. Okay. Moi je suis avec ces enfants 4 ans lélo. Bokindo Kezali papa. Au ça la mémoire et un modèle oyo au vide mention grande distinction. Ba université na biso peut ba chrétien peut si peut l'oroté. Ba pese ka pona za max. Non non. Est-ce que l'état d'âme na bango nyonso? Ya na soke pas ezaki kindo ngende ba binga ba na ba famille na bango. Ya na soke mbi muziango musala oyo bongi mutatanga ngo. Dernièrement il y a un pasteur a bengi. Na pasteur alingi mwana ya na orphelinat. Pasteur a benga. Na tu penses qu'est-ce qu'il y a? Au mwana za kindo. Ribo yebisa kindo kezani. O za mutuma kasi. Mwana yoka kate. Atato betia yoka kate. Na bi pasteur. Yema bi mwana za kindo ki non. Osomona dosu mwana za mobulu mwana yokaka te abundaka bazui kindo et mwana pasteur azana balabala na bani ko va ko raisonner na bina pasteur je peux seulement vous aider na accompagner mwana wana na accompagner ye na yoka ye na uluka ye na solola na ye mais on va ne sait pas na bisote pourquoi toi tu es un homme de Dieu
Admettons que moi, mais nous avons un esprit supérieur. Les dieux que nous prions. Pasteur Belé, Panzi, Mabala, Abane Belé, Banaba. Je sais que Kindoki Zali. Je sais que Bane Belé, Babem Sarabana, Kindoki, indépendamment de la volonté de Bango, na biscuit, na bonbon, ne ko songolo pakala. Mais papa, na bolingo. Na biso tozalaka et pas na biso devis parmi ba devise na biso to accompagner ba nezani to benga kango ba traitement Yesu misine to bambi mwana Yesu bolingo misine bolingo na damsine kolia tala traitement biso salaka bolingo Yesu misine mwana banzela nzambe ponjunga na uzalate avi na uzalate Yesu misine to bambi mwana bolingo bobana wana pesa bango bolingo lisons papa biso za bano ba ina kapela awa papa le jour là que évangéliser ba on a butu bana solo mbindo oza papa minwa bana jaune hôtel bana ko et on va pelo obaza bandoki et on se rappeler jour wana na mela pe cigarette na bango na mela cigarette na ba on a cas d'évangélisation nga pe na mela cigarette bon nga mela ki cigarette na cas d'évangélisation bon autant na 600 mela na c'est parce que tous unis na présenter ba na Yesu bo fuka na sambela pona bino na bi banal balingi awa balungo na via balabala via kosenga vi oyo na bi awa vie ezate bokozala bo ndenge za ikolanga langelo ba bakozala bongo mbula na mbula boy bana balingi papa on a récupéré 4 enfants na memi bango na saiba le ko nga assistance sociale na salini na pe na carte na nga awa na saleli bango ba document hein na sali bango baba na ke na l'état na sali ba document patati tout ça kande ba sala on met carte na nga oyo l'état ya musana salaka. Comme assistant social reconnu na Congo. Même si l'État congolais ne me donne rien, na musa tout au salon. Papa, bana na mema ba on orphelinat solo mbindo nkele. Il faut ça mutema. Mais lelo 4 ans après, et ben ba ki pe ba misutu bango to ba circoncis. Na banile bango accompagnement na yoka bango. To kata bango ba ciseaux do ba leka na circoncision. Lelo parmi bana wana mibale année passée la premier de la classe moko kutano totie na privé Josué totie na privé un petit somo un jour dans yana bango un petit soko monde il vous parle un bon français olongo alataka bien olongo la na nini mais nazoki na kapela nazala bana musomi balé tozoki bango na ngaliema na botali bana rolela ba ba yeke pa na biso ibana bana kitoko neti mukwana mutu nyosa senga nga mwana parce que mutu nyosa kana besoin za mwana wana mwana mwasi ya beauté suna tie awa kapo no batela bango bazala na balabala ba kimba leki na kulutu na balabala tozi bango accompagnement to yoki bango accompagnement papa prière tout kande to salaka moko na bango premier de la classe auto na balabala do balabala ozomono batane zali ba capacité zali ba potentialité zali même biso lelo baka to na ko lancer opération mo 0 mois na balabala mais biso tozala ba idée mais l'état congolais ne nous soutient pas si l'état congolais a pesi biso ba moyen papa trop ça l'opération 0 mois na balabala crois-moi bon mona bana bozasu na balabala ate bana ba aussi la mais malheureusement même l'église à Congo l'église ne nous soutient pas l'église à bisomo awa nga tuna subande église à pourcentage au bateau babi que dimanche bo toke na orphelinat orphelinat surtout les amabete il y a bien ezali bon ça la pe musala kitoko combien dimanche na l'église bonne batia ba panier na Kinshasa ya au monde ya kosunga babola ya kosunga ba vulnérable combien chez nous ici nous avons des pasteurs millionnaires nous avons des pasteurs à Kinshasa qui sont des millionnaires mais mbongo na bango kolata chaque dimanche a changé costume mbongo na bango ba parcelle ba car combien de nos pasteurs lelo ba millionnaires ba centre de santé ba pharmacie
bazar ba magasin, bazar ba boutique ya bien. Bas combien de nos pasteurs? Même bon na bango ça ba villa, gotonga, biloko ndenge na ndenge. Donc tous aka très reconnaissant na bana poto ba sunga biso makasi mais ba lembate. Ba lembate pour moi obinga un moment na zape lokola muta un moment je me fatigue na ba nzambe. So bandeli mukilonzongo na musala ote. Poza musala pasi et musala stress, musala traumatisme. Et on t'appelle Makale Zangi, bah ben moi en classe, boye. Et si tu n'as pas les nerfs solides, il a pas. Alors, et là, on est motivé que papa Max. Qu'on se le dise, papa. On a un moussalo qui va foutre à chaque fin du mois, veuillez m'excuser. On a un moussala au salaté qui on a plus de 4 ma plombe déjà, mais moussala qui va foutre exact qu'on a salaire mon corps sûr. To bunda ngane to zo bunda mbona ba télévision bon amalonga ezate parce que là on est motivé que OK ozo di kanisa ko sala ofelina tanis ko za na ba moyen te. Ah, une très bonne question. Ndena parce que na sino lobomba lebele biso to bana ko déposer na biso ka biloko na fela ne ba la sala to to tiki to tika biloko wana na salon mo ezara na voilà na ina salon de coiffure mon Éthiopie to ko tika na biso biloko. Alors et le quotidien biso ya ko implanter ministère to no benga na terme kinois ya o sala orphelin qui déception surtout que to tiki biloko mona bana bazo bisanga papa Max baboto la biso biloko bosani o bo pesa biso et le komi bale surtout que otala bana no mona bana ba ka salité kambindo tu vois bana ka to bana na ndako ngasa mona na 5 ans osomona beaucoup ta bana ba ka salité bana bazaka mbindo. Alors beaucoup tala beaucoup tem sokuté bana moko ya bébé oyebo bana na ba bébé ngo bazali susute osomona orphelinat suko ngana kendeki na ote pe mission eza pe na ba mission to sala ka pe eza ba to pe apambola na biso nde mo ka belinga $200 après mission pe singai ngabi bon et qui samedi mbongo ngana kolia tena sani na kene pe okabana orphelinat. Dans $200 un sabbat pesinga na bibo mbongo wana oliate na ke le kabango donc quand je suis arrivé natalabo ba responsable bien habillé comme toi là ba cravate mais la moni bana salité mbindo fufu mo amuke ba oli amatembele saka mafuta natali pe kuna on est bazar ba provision pour na za moi kiri parce que révolte na ngande banda ki on même si ba bandeko pour les besoins nyoko la bana oyo toza 11h bano basukolité bano baza salité boza pe la bana na ndako pourquoi bana baroza na état oyo na botala na ila bino $200 contribution nanga na zone émission mais non pas sa binoté na mi boza en tout cas boza sérieuxité de Colvin nous avons ya sillonné borfena na Kinshasa ya bien ezali mais mingi penza ezaka kachanga to sala kaka ba profiter si mabana ba profiter na si mabana obetaki pe lisomo ya papa moko ayaki awutaki poto ayako tala bango apesi biloko apesi exemple non na monaki ndeko mo akene no feda mapesi bango bilamba abiba nakoya alobi eloko te après 2 à 3 jours aye abiba nangi sotolia na bana balataka bilamba nga na yaki nango bilamba eza te bilamba eza te eza ba mosusu basala ba départ otekaka ba semoule ya otekaka ba sucre na baloso biloko bazozwa tu vois biloko wana epesanga kanda na biamba non. Alors nous on va implanter le ministère pour créer la différence. Merci. Donc c'était ça l'origine. Et na boye peut-être qu'on de comment kabeli bisombongo na meka un téléphone code na se baninga ta mutakabeli bisombongo autant mbongo oyo to sani to luka to bakisa to lukanda yo to zokipe ndako na ndenge te ko banda to te ko banda na moni ke lokola babsinga ke ozo sala benga ngo travail social classe na ngo pe izalaka na bien bon yango na kozo décision ozo ki na kotanga pour no sala musala yango bien ozo mona museza ba norme net bino baka enfant de la rue so ba enfant dit de la rue bino baka enfant sorcier biso baka enfant dit sorcier bien enfant accusé de la sorcellerie ozo mona donc tous ces enfants to benga bango des enfants en situation difficile
Pourquoi? Parce que ce sont des enfants qui sont privés de leurs droits fondamentaux. Droits fondamentaux, donc tu vois tout ça, na yécole on a classe. Et là, comme si un pasteur a béni moi na pour kindo. C'est quoi a bengi ngai? A pasteur a bengi moi na. Est-ce que bazo benganga na zo mona wana na tia kuna? Na écoute la ba ndiko to sona pasteur pendant 2 heures du temps. Non ka passer na monga benga za na pasteur te. Ngaza Max. Mais yazali pasteur. Na tourne kindo kambo ezani o mwana za mobulu ayoka kate. Est-ce que mwana soka za mobulu? Yango bakaza kindo. Donc pasteur azali enseignaté. Az enseignaté plutôt. Voilà pourquoi aujourd'hui il est souhaitable dans toutes les églises assistants sociaux bakota, surtout assistants sociaux il y a ba chrétiens bakota na l'église ba diagnostic ebele zo sama na l'église wana ba kir da mebele salema au sujet des enfants ezali erroné mingi penza za ba diagnostic à lukuta plutôt nini pasteur yo za na nzambo za na onction oba na kindo obenga na mwana na omoko eza na mwana moko pe na expérience era mwana moko azepa na biso andula na liboso église mona monga fula pasteur ba bengi ngai o mwana za na kindoki mwana za kindoki ndeko Max to linga za na orphelin na bino na bia za kindoki ya natali mwana seti likolo salite mbindo mwana na ka liboso ya église denga ko zoye te badinga ba collaborateur na Max zoye na bibono ka appeli kamba kindokio ngai fona expérimenter likamba kindoki oyo na mwana oyo pasteur le bezando papa na signa mwana na prière na yoki mwana entretien puisque soubassement travail social ezali entretien na yoki mwana soyi na mwana na soyi na mwana de Colville 4 ans lelo tozana mwana wana yekuta za commandant na orphelinat chef ya bana tout c'est na orphelinat c'est ça chef ya bana tout na orphelinat na biso petit wana bato tout ba bien que pasteur so zo samba zo loba non quelle joie moi na na opéré hernie bilatérale opéré appendicite kaka na orphelinat so moni mwana na na sengo so zo bo pasteur ba que pas na biso ba yebi Samuel pasteur il est pasteur orphelinat mais papa biso youth alinga na kufi abokelinga kingani de nous comprendre que mbale bele bazoko c'est la bana wana bana na bazuba stress ba traumatisme ils ont été rejetés et ils ont été rejetés abandonnés moi na ki musutu azusi biso benga azusi zodor aleki na opération bilatérale hernie appendicite mais so moni mwana lelo un petit intelligent alata costume on dit maka olala liboso église papa Max Menga tozo moni pas non natamo na ba orphelinat belé na orphelinat mama Charmi pe kitoko makasi musala kitoko bana batanga ka bala bien bamela bien bazotangisa bango mais papa ba orphelinat natamboli na Selembao na Kingabwa na commune na bande belé na ba orphelinat batanga raté mais pas non bazotanga bazo ba français kitoko bazo lata bien le pan propre au condimate que aux ana kacha orphelinat parce que natamona ba orphelinat belé ando ya orphelinat na ona o ya mama Charmi différence wana ndé na moni par rapport à ba orphelinat musu ezani no juste d'abord c'est d'abord l'appel l'appel nous avons reçu l'appel ngasoso na mama na biso na bato ba yebabi que Max na bomwana ezaki bongo aliaka na bato aza muto abato o même mieux l'autre né ya sika na ba orphelinat ngala ke o mona mso natali ba orphelinat bazo ba français bazo natali kandeko kolata bien te na kena ndana zo costume na PC via kala na ke étudiant ngamo futa baninga na Minerval na ke étudiant moi mso cours et libwe non bolamu biso ngobe ko ganga pona bolamu te tu vois et qui déjà c'est lui qu'aujourd'hui que j'ai compris que c'était un appel une vous monsieur faut d'abord vocation. Mais ce qu'on sait l'orphelinat pour l'année, pour nous en poto, na un circuit à Mbongo, na un circuit à Mbongo côté Bimak. Si quand on a l'orphelinat, aux ala dessus,
et aussi mbaté. C'est ça bato be parce qu'on fait dans un circuit. So quand c'est ma photo boy qui bonzamé ça non qui cop business avec que ma photo dans et ba pasteur il y a awa Kinshasa ba chef pasteur ezala awa 4 pasteurs ezala awa ezosenga mbongo me bana bo filina te ba ke ngozwa bana na nzela ezala awa ezali banda bano balimbisa biso ezala awa ezali banda ezala bato so filina ayebi ne circuit ya mbongo ngande komoka benga ngai ana poto mais koloba te ke ka yo monde ozana ofilina bien modèle ozolobela te eza bien ebele non kende ozolobela nde oyo ya faux ya bien papa ofilina bien eza ebele na Kinshasa o baosala musala baza ebele eza na ndeko mo benga ngai on de commence totindela bino $25,000 par mois mais ce que yo bino ofilina na bino nous aura 5,000 20,000 aux ongles, c'est la biso. Même si je ne peux pas faire ça. Va dans bon non. Même si non. Je ne peux pas faire ça. Ah la poto. Ah la poto. Nabi va na bozu non. Nous on ne peut pas faire ça. Sunzamba Monique apambola bisote, apambola bisote. Musala ezanga te musala nzamba. Yo obi circuit. Mbongo ya $25,000. Biso a tozora $5,000. So ngala on justifie ngondengeni. Je dirais quoi à mes collaborateurs? Je bato na poto ngaba kinche to ke lokotala et si que totinda ka $25 par mois ngana koloba nini? Na ba réseaux sociaux ndenge zabo. Na osamba na bi. Je dis non. Mais mutu biso on dit manae. Azo ne $5,000 par ngabi non. Na bona c'est que ngana kosala cop derrière banote. Pour ngape na boti. Dans sa business donc. Le problème est que les abattoirs sont ça bien pour certains appels comme Moussou Zani Bana Moussousou au bazar orpheline ba komi bilei ya bakam ba libeli bazo bazemi ba libeli bazo bazemi tu vois peut-être un jour tozongelango eza na ba immoralité ezo salima pe c'était c'est l'occasion qu'on interpeller l'état congolais. Il est demandé que dans chaque structure orphelinat, assistance sociale à ça. Mais orphelinat, l'assistance sociale à ça. Assistance sociale à ça. Bah pour ça l'andeng na bango. Et comme il coupe l'andeng na bango. Biloko ye bime qui était comme nango. Et comme il coupe l'andeng na bango. Bah msou bazawa, bazata na mikandate. Bazoka bana basansi bana sumupaye yo moni ba mais beta tout bano tika ko mona su bango te yango so mona ke lelo ben batapoto bana ko sunga mingi basi babaye na bango babaye ba sunga sote ponani babi ce sont des aventuriers bazali ba escroc yango mona batapoto le bazo sunga te mais nous croyons que ngamba aussi ça si jeune abso yami orphelinat question ya suki ezake il n'y a rien pour rien ba intérêt no izani sima ya musala nyonso toujours ça ya mune ya na kati orphelinat no partage les pains avec celui qui a faim na bano que nous kozwa ba chege ba balabala ba nyozo 500 bango sokoli bango au lieu so tangisi bango bazolo ba français bazokola madame en bonne santé il n'y a rien pour rien papa ezalo ko le partage no izani ezalo ko tunanga. Mon fils est né aussi ça, a passé en deuxième licence dans droit. Autour de la tant c'est la classe dans droit. Intérêt dans les années. On a Adam Akila non. C'est ça la différence. C'est la différence entre gift, banana, botina banana. Ils sont tous mes enfants. En tout cas, ngai batubako. Na c'est la différence te. Sous banana bazo bela na ko mute ma passe. Même parfois ma famille benga même parfois famille même ma famille n'a pas comprendre les jours en koufa comme ce jour en koufa les gens comprendront ma vision na visa et l'oroté na visa intérêt songolo pakalate pour sinon na go tanga poani pas pour être sur 5 ans à l'université j'ai un diplôme en anglais la licence j'ai un diplôme en licence en animation culturelle ça c'est le 3e on a autozoa Kokata pongi kosa papa blaguité et puis j'ai défendu ces moments j'étais mourant j'étais sérieusement malade non le ba malembe landima kate mais Dieu m'a honoré
eza musano osalango na kana intérêt songo pakalate. Et c'est mon eza comment être nzamba. J'ai compris que Dieu m'a appelé dans cette œuvre. Si kana sala malamu na rendre compte dans zela nango. Mais si nzambe pas sepeli na kibonzambe na ya pambolanga na musala oyo. Au vent de cabine de Max. Nous bénissons le terrain pour le travail qui te fait. Na kabelo ko songolo pakala. Gloire à Dieu. Si nzambe lo asimi mutema ndeko ndeko Max ngana lingi na pambola yo. Par exemple ça canette ya montre na latio. Montre na sombate. Montre na latina sombate. Un jour yo bosana tam susu. Émission moko ndeko moko yamba na place. Abile sindeko auta États-Unis. Abinde ko Max na sepelaka na yo mingi na landa ba mission sala canal ville. En tout cas, tu es une bénédiction pour nous. Na l'Europe ça oté. Azu apesinga. Monto na latina sombate. Ndeko mona nzela na yo. Peut-être yo bosana akabela na monto na lati. Eze sengote. Ça veut dire que koloba ke na sa musala oyo pona lobi na zaboye. Si bana pe tozo sali salobi bana biso so lobi pe nabi ke nzama ko biso ba ministre kala ba député ka bataminene kati na bango abi atoka nzape papa Max papa yo na ba stress ba 23h azo mata papa yaka munga fula chaque jour na moto na nzela munga fula quand on est malade ye wana na moto azola na biso mbango toka ni sa papa ou gloire à Dieu. Supende comme ça bika to pamba no Max. Mais là ça on peut na vendre dans zo zela na oteke loroté. Pour moi ils ont vraiment j'aime ce travail. J'aime voir ces enfants heureux. J'aime voir ces enfants réussir. J'aime voir ces enfants s'épanouir. Ba no papa ana mwana moko aina munga fula wana. Tata za en prison centrale, maman akufa. Il a 16 ans. Papa nde mwaza na poto benga ndeko Max zwelanga mwana oyo koko oti kokufa za na mutute abi 16 ans ndeko mama na benga nga chaque jour un jour na mwana ba yelinga mwana sans kotuna nga mwana komi na orphelinat papa natali mwana lokwa ndoki ko bana seti ni éclat ni beauté mwana comment ça va mwana no barate. Comment dire moi na lo baraté obine binzambe on resuka wapi na bandi prière pour na mwana na puis laisse ba collaborateur nanga allez bolongo le bilamba nyonso alati bozikisamo balongo le bilamba na bibo bosukola ye boloba la mai wana basuku balobi la mai bopese mafuta boloba mafuta wana baloba bopese tia moto avant à brosser mille bokate manzaka boko misaye mutu bozole bilamba sika nga mosko na ye buvandi sai na bi père papa na pasteur terre ba saka ba pasteur ndeba na bi père c'est toi qui m'as appelé dans cette œuvre Yahweh na sala effort yondo benga nkolo mwana koti na cité du royaume pour orphelin to benga cité du royaume mwana koti na cité du papa kangola mwana oyo nzambe fungola e papa na lobi amen amen na botika e na kiti na se na hotela musika mwana telemi akomobeta bale mwana komi koluba mwana eki baba mwana komi koluba leo solo lakso mwana wana mama kulutu na za na France tabomi kombo alinga kanga lokolo mususu yaza mama après ta bunda sozo mabe ya Max to finga ko bunda pona ngai. Merci beaucoup papa Max. Voilà bande bazola na biso bosunga orphelinat parce que mikolo ba difficulté za makas eza habitude na biso ya ko ba liboso caméra boete bana il faut batanga ba période ya ba interro ya ba ni difficulté za makas bazo binga ba on na classe voire même na ya kolia ezo mona na te en tout cas to sunga orphelinat partage ton père bobengi na numéro papa Max Mbenga oyazali papa na bango kuna et kozala bien makasi nzama lola kopambola ozana iloko moko ozela kenzama sayela yo à travers geste okosala na bana oyo ke papa Max azana ba on orphelinat nzambe pe akofungola solution ya ba problème na ope mabota na maladi wane kolongwa benga numéro papa Max kozala bien makasi papa Max tokomi na suka pona kosilisa toko osisa bote ba pasteur na biso mingi ya Congo
ba congolais ba koma ba livre te liloba nini okoloba parce que eza ba livre na yaki na montant na utaye poto ya pasteur Charles Bostra Bameko. Non non, ezali important mon frère. O mena tinga na komi a yo zo lingo sala orphelinat. O benga ngape o za mémoire o tangango. Accompagnement et réinsertion sociale des enfants en situation difficile par l'ONG Partage ton père avec celui qui a faim. Donc awa a tout ça le travail social té. Si vous avez la mémoire, le travail social, il ne suffit pas de l'orphelinat. Vous avez un partenaire na poto. Mais ils ont beaucoup de rabana. Ils ont un accompagnement. Papa, si vous avez bien noté, vous pouvez ngombe chaque jour. Mais l'orphelinat est libre. Nous avons encouragé pasteur Charles Bameko, la bataille des Gabaons. C'est très important. Nous devons aimer la lecture. La bataille des Gabaons. C'est une expérience. C'est une expérience qu'il a voulu partager au peuple de Dieu. Au Sombi Ango, au Tangi Ango, Toyebignon sauté. Toyebignon sauté. N'a d'expérience ya baninga. Oyokozwape mayele. Tout tanga rapé et resunga bana nzambe belé tout tanga raté congolais en général tanga raté sur le bombe la congolais information tiango na makomi ba pasteur ba luka buku batanga bana nzambe mémoire oyo luka yango tanga yango resunga oyeba pourquoi babenga bana na les enfants en situation difficile. Qu'est-ce que signifie enfant en situation difficile? Accompagnement ça le makandenge nini? Assistance sociale à zali nani? Moussa na zali nini? Même na mboka na biso, assistance sociale bazali négligé, utilisé et pourtant c'est l'État congolais de Asala, Institut national de travail social. Quelle est la porte de valeur assistance sociale? Mais le na Congo, travail to ça na zoata $10 même $10 na niveau ministère affaires sociales. Voilà. Merci Papa Max. Et pour ensuite ça, merci de Calvin. Tu as besoin le pango, qu'on foute les apasses, qu'on foute l'orphelinat, qu'on foute la qu'esa passe. Je sais qu'il y a des gens que Dieu a béni, aux en terrain, aux en le pango sunga. Mais ils le pango à Max c'était. Ils ont le pango ya bana wana base ici. Qu'on foute à chaque fin du mois. Papa net n'a pas foutu boyete. Surtout bailleurs à biso, aïe au bout attention. Nenga komaka emoteka bo oki mutema ke tikete nzamba pambola ba bonso basunga biso toza reconnaissant vers bino sans bino musale ke libosote. Nous avons la vision, nous avons la vocation, mais sans moyens et simbate tikete nzamba pambola bino na ebiete bulinga biso mingi bokoba kolinga biso na berre bomona ki na biso na za ministère toza bat prier pour nous. Berre wanesi là tout ça la musana boelongo bani pour que nzamba pambola biso nzambe pe pambola biso. Votre numéro s'il vous plaît na ba réunion tout bazana pour ça soutenir. Plus 243 89 64 80 627 plus 243 89 64 80 627 plus 243 89 360 77 plus 243 89 360 77. Bande Kobele basenga qui peut témoignage nanga. Tout cela la deuxième partie. La deuxième partie merci beaucoup. En tout cas, vous soutenir Papa Max Ophelino dans le loyer, dans le temps, dans le relais, et vous allez bien. Livre, il y a pasteur Charles Bostra Bameko. Livre, mon sous c'est commis déjà. Donc, naba sortie officielle, il y a livre sortie officielle, il y a livre, il y a pasteur Charles Bostra Bameko, c'est Salamaki. Et là déjà na Kinshasa, benga okozaba livre nayo sans problème la bataille de Gabaon et l'ongona l'homme de Dieu, l'homme de Mopanga B52, le pasteur Charles Bostra Bameko Maboko na Kibonzambe, au bengi okoza livre nayo. Merci à vous tous que nous avez suivis. Bonzambe na Bonzambe Lola Ezofuta Simana Toya Kolobaki Nzamba Boito. Voyez, ce soir, on se retrouve à la prochaine. Bye.